ngane dingwe to sambelaka église moko. Église nini? Tempeleko. Pardon? Tempeleko. Tempeleko, ça va. Pardon? Tempeleko. Tempeleko, ça va. Tempeleko, donc temple des esprits liés au Congo. Ok. Et ça wapi? Wapi le moko? Tempeleko eza nango na siège te. D'ailleurs, avec qui perspective? Yende ko l'église. Ok. Tempeleko bokobomanga pamba. Ah bon? Église na biso wana to sambelaka une fois na année. Ok. Mabonze ezalaka te. La dîme ezalaka te. Tozana tina dîme te. Soko ye église na année wana. Soko ye église pasteur na biso. To mukolo église na biso. Akoya pe boabi bon. Yozwa bo panzani. C'est que Edingwe avait, c'est ce qu'il nous avait donné. Na kati église na biso tozana pasi mingi parce que motei na biso azate. Edingwe bandi ko bela maladie à cœur. Asali na maladie wana 3 ans et demi. Na 3 ans et demi o Edingwe donc tu bande ko landa ba 4 ans ya maladie. Edingwe anda o bela cœur. Catch tozana deux styles. Tozana un style congolais et puis tozana un style classique. Okay. Style classique est un style sans fétiche. Hein? Un style classique sans fétiche, ce championnat non eza, au chef fétiche, c'est sanctionné. Style congolais, eza que to tchaka na bois. Bois c'est-à-dire ba gris gris hein. To tchaka mo ba gris gris kisi, ndenge biso ba congolais, to benga ngo kisi. Ouais la kisi dingwe botate. Et dingwe za na catcher te na libota na. Faire nzungu. O nzungu dingwe tikaki. Bon non, on est ma famille batou. Ngaza famille dingo te ngala mukongo ba waza so ba sakata. Hein? Je crois que ba sakata parce que ngala mukongo. Biso ba biloko ba Congo. Ya ba mengu mengu. Vous comprenez biso ba biloko ba mengu mengu. To ya biloko te que to sangsa ngona ekola ba sakata non. Donc nzungu ya famille na bango ba yebi bango moko famille ndenge nzungu po famille na famille za kana nzungu nango ha. OK. Ndeti ngana za na nzungu na biso ya famille ya kota ba Congo. Vous comprenez? Donc le lorsque na kufi ba yebi ndenge ba kozwa nzungu na bango wana. Hein? Mais spiritualité ya catch ezana makamususo mutu pa comme catcher ezana ba séance oyo to lekaka wana siko ba catcher nde balongolaka yango. OK. Na koko kende nango te. Na koko kundanga pena yango te. Ngai so tali be mission belé et dingwa lobake non soki na kufi na kotikela acha nyonso. Mais na mona ngelo edingwa tikeli ngate ba luka successeur edingwe ezalanga te ezalanga ezama kidiba edingwa za na mwana na ye. Mais je pense que na lobi muto edingwa tikeli biloko bokoye ba plus tard lelote na catcher na buna style congolais côté mena makabo wankiso na bine zalaka so côté na yo particularité no zalaki o edingwa pesa kiyo bagwa pesa kiyo et côté ni yo zaki comme ça peut me chopo to kubeta ba dans les vies tondeni. Bon à vrai dire edingwa za père niveau ya likolo o biso pe bana to sa ba recherche pour na koma na niveau na ye donc côté na yo siko de côté ni particularité yo zalaka te nga makamna nga to ya mbetenge ngata mona mbetenge ti. OK biso nga na mukongo nga na serveur na nga Satan puisque Satan beta mutu te Satan tambola na bakulu na te bakata mutu litoi donc Satan sala ne mabete nazo tuna na tuni yo kaka mabe Satan sala zolo banga désobéissance yo mo no so désobéir mbala mo bomie Satan aza mutu mabete Satan asala eloko te Satan aza synonyme ya lisumu te Satan n'a pas na batu na ye neti biso. Je comprends. Il y a des chrétiens, il y a aussi des satanistes comme nous. Comment on a tout na comme comme nous le christianisme était, yozo luko tout na ka koyeba nous même comme na biso ya sataniste. Ceux qui na lobi na la soma comme sataniste, okokoka. Tokeka ka biso mi balé kabakana caméra filmée tokzaka biso mbale. Bakoti biso na lupango to senga toilette. Omoni ko royate. Tokota. Royate. Ngaza preto kota. Ozolo bagati ko loba. Ça va. Donc bakata biso te. Bakata caméra te. Toke ka stocké. Okata caméra te tokei. Toke la toke. Yaka toke. Okata caméra ta tokei. Toke. Okata caméra ta. Oh bakata caméra. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Maison Awa
toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau tia kayau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na metro biso talinga koloba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout na monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabunu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche nono yozomona te oyelaka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimension olingi soko moni ekokikoti wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Bonjour na baino sokozali kolanda biso de partout pour na chaîne na bino bolingaka mingi super promo attention news tozali awa na commune ya Matete pai wapi moko ya ba pilier ba icône ya catch congolais oyo atiraki biso edingwe moto na ngenge tozali bongo na quartier Anunga. En tout cas, nous allons bongo na maître Acha Matete. Oyo azalaki bongo ami petit frère propre. Donc non, petit frère propre c'est trop dire. Donc petit à confiance ya edingwe moto na ngenge. To yé bongo babile to chambril tozo ba témoin je lebele ba témoin ba sir edingwe. Mais yé azana ba témoignage, azana ba version oyo ya edingwe. C'est pourquoi yé azana droite na ngai. Et n'a poussé un peu en tout cas, Acha Matete te présenter ma condoléance. Ouais, merci beaucoup, merci. Et vous également parce que vous êtes tous des Congolais. Ouais, on vient de perdre l'icône voilà. des catch congolais. Donc, je pense que nous tous, nous sommes à l'état de faiblesse. Hein. Voilà, certainement nous tous, nous sommes à l'état de faiblesse. C'est pourquoi, Bandeko, Edingwe Moto Nangenge, le champion du Congo à Koufaki, Bazali Kobima, Bazali Kobima, Belé, Toyoka qui témoignage. Il y a Edingwe Nenga Bandaki Moussala Naye. Tonito s'appelle version les sous. Il y a Edingwe Moto Nangenge, il y a Petit à confiance Naye. Toyoka qui na ba vidéo ko edingwa kufaki balobi ke kisi ya edingwe ezalaki ya famille na ete ezalaki uteka pa ba catcher et puis balobi ke edingwe moto na ngenge ne moto asali saka accident ya ba catcher ko ba kufaka na maindombe puna lelo yo catcher zwa sans boy yo moto ozalaki bongo petit confiance na ye. Betelabiso, la vraie version Yali Kambouangou. Donc, premièrement, Edingwe, fille boxeur.
Edingo azala lutteur te, Edingo azalaki boxeur na boxing club Anunga. Ouais. Il y a Grand Pono, bana matete bayebi. OK. Edingo ayeko koma catcher, baya kozwa ekozwa. Tango baye kolongola Mpeti Abdul famille na ba mona ke catch eza violent. Nde Mpeti Abdul tango aboyi na catch, nde bayi kozwe Edingo po a remplacer Mpeti Abdul. Edingo tango yaki na catch, Edingo yaki na kisitin. Edingo azali le roi de la force brutale. Je pense que bato akala bayebi kombo wana. Ale tango ayeko koma na mwa kisi, babengi la locomotive qui filme. Au contraire, na moi kisi to kisi. Et wana ayeko koma na mwa kisi. Voilà. Tango ayeko koma na kisi penza, nde bayeko benga esko yo Edingwe anguluma moto na ngenge. OK. Donc Edingwe ndenga za wana sebolobi kisi ya famille c'est trop dur. Soki lelo kisi ezalaki ya famille na bango na za yesu na kisi. Edingwe a fait de recherche seul. Kozonga mboka eza problème te, kozonga mboka eza te ke biloko eza ya famille na bino. Non. Edingwe asali ba recherche na ye po akoma Edingwe ndenga komi. Edingwe azwa kisi na famille te prévané na famille ya Edingwe mutu mususu aza na kisi aza na kisi. Ye tolobi na famille ndenge Edingwe abotami azate. Tu vois? Batu miso balingaka mingi ko salir pe ba mabota batu. Vous comprenez? Tu vois? Batu miso bazwa kisi on dirait elo mo malamu hein. Ke Edingwe azalaki na paradis quoi. Edingwe ala na paradis te, kisi d'abord c'est gênant. Tango zolo babongo bozo kanza famille ya Edingwe bazo sepela te. Misusu pe balingaka ngo te, famille Edingwe bazo sepela te bolo bagage o te. Edingwe azo bakisi na famille, tandis que dans leur famille il y a aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens. Alors nana rosepela ke balo ba famille na bango za bakisi. Mais dans ma vidéo eza sur YouTube. Bato bazolo bakisi s'il vous plaît. Dans ma vidéo bazolo bakisi papa na yeza inganga. Excuse. Bato bazolo ba. Tango Edingwe azobela bazalaki wapi? Fomi tuna nanu bato wana bazalaki wapi? Lelo na comprendre te babinemi ya Edingwe en vie, babimi liboso na makambu ya Edingwe, tandis que devi en vie boye Edingwe batikala osola na bango pete. Donc Edingwe akufi bazala binemi bazebele. Siko wana uza kwa akize nani parce que naza kwa akize mokite. S'il vous plaît, na vidéo on a ngala monaki nkolo oyo Edingwe akufa première vidéo to monaki muto a dozai kolo balobi que c'est la toute première fois abima aloba. Donc yene muto alobaki kolobi que ba oyo nyonso ba bimi lelo yo bazai koloba te kalde Edingwe akufi bazai sola te. Na lo net muto wana zoloba wana a participer na souffrance à Edingwe. Oui, Bijou qui nous envoie été a participé à la souffrance Edingwe. Mais Edingwe, si tant que l'on a ici, Edingwe a se repentaki quand même. Edingwe a se repentaki. Edingwe a kende na kamba, bozo sana. Bande Edingwe a kende na kamba, ti abundi komba nini. Atikali kobeta nani. Totikaka ko elonga nazo boyande, to salir libota ya batu te. Tozwa libota ya batu o baza na réputation na bango ya bien, to salir réputation na bango, to pesa ngo ba forme moko ya mabe. Parce que Edingwe bande ko sala boye seke libota ne mobimba non. Na famille Edingwe eza na batu basambelaka. Na famille Edingwe eza na batu bayamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Lelo tango zo kakeo Edingwe muto bakisi na bango za famille. Qui peut accepter d'aller se marier avec la fille ou un fils ou le fils d'Edingwe? Monate, si vous avez un muta bongo, ba famille no ba yote, ozoke obala na famille Edingwe. Na na famille no ba olinga. Bozo bebisela batu ba mabala. Bozo bebisela batu ba relation. Non. Donc par là, vidéo auto monaki de ba relater biso Edingwe ndeka to akisi na ye. Edingwe ndinga de ko vivre na mukili
yo ye ko démentir yango olobi ke bato oyo wana balobaki yango do baza bato ba contribuer ki na souffrance ya Edingwe. C'était dans quel moment? Nalobi bijou aza mutu oyo azalaki ti Edingwe aza na pasi tozalaki na bijou même petit fibo tozalaki na ye oyo ezali ke Edingwe soka ke boye toyebi ke Edingwe aza place bo aza na mutu boye mais juste mutu pa ko beta libakuti akoki kobeta libaku donc bijou beta libaku eza libaku donc yo ozoloba siko ba monde bazonda ke makamna solobaki eza lokuta te eza lokuta te mais abeti libaku na côté ni expliquer ça siko na nyonso oyo alobaki prévane bolobi ke Edingwe akosekwa pendant 5 minutes c'est du mensonge eza biloko lokuta Edingwe akufi Edingwe akozonga te Edingwe asi akei tosenga nde na Nzambe bapesa Edingwe place ya kimia akende kopemisa molimo na ye omoi oto oloba eza bafitilité eza babiloko biso nde tookanisa nyonso toloba tookanisa mais oyo elobi Nzambe moto ayebi yango aza te bon oyo bazowelela bango na bango bayebi eloko bawela sikoyo makambo anga aza te yo za kacher baninga la bino ba kacher bazowela ni bakise Edingwe to bazowela ni zelana yo wela kise Edingwe abota te Edingwe aza na kacher te na libota na ye ngai so tali ba mission belé Edingwe alobake non soki na kufi na kotikela asha nyonso mais na mona ngelo Edingwe atikeli ngate te ba fungola biloko na ye ba pesa Edingwe succession ba luka successeur Edingwe ezala ngate eza makidiba Edingwe aza na mwana na ye nyonso Edingwe aza na mwana na ye soki abotaki te tokotala ta mwana nkasi tokotala ta neveu tokotala mais siko Edingwe aboti biloko nyonso bozowelela wana non totika kosala biloko ya sentiment soko molozo luka marché moko boye bato bayeba yo koza mutu akisi koloba te Edingwe atikeli eloko Edingwe atikeli mutu eloko te atikeli mutu eloko te Edingwe nde akufi Nzambe mutu ayebi so ake na biloko ne Nzambe ayebi so epa atikaki yango Nzambe ayebi place atia yango Nzambe ayebi mais je pense que nalobi mutu oyo Edingwe atikeli biloko bokoyeba ye plus tard lelo te. Ah bon? Achamatete azali bongo pire petit ya confiance ya Edingwe. Enfant chéri donc chéri. Oyo motema Edingwe lalaka ata lelo boboyi ye place azakuna ayebi yango. OK. Na mukili mutu nyonso azaka na pire mutu na ye oyo abombelaka ba secrétaire lokola yo zaki pire petit na ye Edingwe soki ake peut-être quelque part azabo yo bima ba copine na nyonso lelo yo ba vidéo zo tambola Edingwe azalaki osimba ba pasteur beye bazo akisi pas Edingwe. Je pense que le quoi yo za pire petit na ye yo yebi yango vrai ou faux? Bon, vrai mais ba pasteur ni osote donc quelques pasteurs oyo Edingwe apesa ba kisi yo yebi bango na lobi po yo lobi ba pasteur donc quelques pasteurs voilà na rek vous comprenez ba pasteur wana oyo ba pande kokuta ne Edingwe ba miyebi eza cop na bango eza makamu na bango et ça me concerne en quoi? Ça ne me concerne pas. Nakoya te ko salir mutu moko boya za salite ngana bimisa salite ne na miso bato to mutu mo za propre ngana salir ye na miso bato nako sala ngote pasteur ayebi azoki kisi pe Edingwe etali ye na Edingwe etali ngate donc wana penza nazani loka oloba te na kati yo za mwana Nzambe te ngana mwana Nzambe te ngana mwana papa abiso bon ça va on n'a pas la bino quand même yo sambela ka za chrétien te naza pe chrétien te. OK. Ngane Edingwe to sambelaka église moko. Église nini? Tempeleko. Pardon? Tempeleko. Tempeleko, donc temple des esprits liés au Congo. OK. Ezala wapi? Wapi moko? Tempeleko ezala ngona siège te. Da Edingwe adaki perspective. Yende ko l'église. OK. Tempeleko boko bomanga pamba.
bon? Église na biso wana tosambelaka une fois na année. Ok. Mabonze ezalaka te. La dîme ezalaka te. Toza na tina dîme te. Dabino ozalaka bato baye bo pesi bango bagwa ba passer ba bazu ba pepe. Non, biso soko ye église na année wana. Soko ye église pasteur na biso. To mukolo église na biso. Akoya pe bo bibo. Yo zwa bo panzani. On donne que ce qu'on a. Ce que Edingwe avait, c'est ce qu'il nous avait donné. C'est ce qu'il nous avait donné. Alors, ce que Edingwe, où y a pesanga te na olobande ni a pesanga. Ya ba église na biso, na kati église na biso tozana pasi mingi parce que motei na biso azate. Donc motei na bino Edingwe daki pasteur ya église yango. Oui, voilà. Na kati ya église on boda ko sambela. Lelo Edingwe azate. Oyebi quand même quelques personnes, ba pasteur, ba musicien, ba chanteur oyo, ba yembela nzambe bazai koya. Yo bino wa journaliste bo amisi. Kozo ngoko tsanga kana eloko moko nazo bisoke. Muto asala cop na Edingwe basala bango mibale. Donc makamuna ba te makamuna bango etalinga te. Mais qui sont posé question? Oh menga na sala ki. Muzo mona pe bango. Oh na mona ka bango te. Donc ndezo oyebi ke a passion de atia biso bo OK, to sala boezela bakunda vie. C'est bakundi vie. Vous comprenez? Je ponga mutu na bando pesa sikoyo na zaneti. Na otika la siko côté ya. Côté ya nano en attendant. OK. Pour te choisir ti bakoluka mutu azwa succession ya Edingwe aya. Vous comprenez? Lokola na bando te ya nano na kobenga yo mukolo mususu na yo moko mona ba pasteur yango yo moko sala na bango émission. Il faut benga nga. Na kobenga yo. Bon, je pense que ngala sala boy nga soki olobi likamu ngala koya na kobenga yo o eza TV da radio te koloba te peut-être pour no bangisa batu mais ngala kobenga yo na s'il vous plaît acha s'il vous plaît ngana obangisa batu pona swanini aisa nango ta monsieur pe na bangisa mutu excuse na komisala ngana za suna nazali susu na posa komisala te po mutu asala ngaye wana kufi. OK mutu na bande ko chamu noko na yebike no so alobi ke no tala oyebaka Edingwe alisanga mutu nyoso abeto mesi bolite te. Ah bon? Edingwe be force si bolite. Non, si bolite makasi ko. OK. Abi mutu nyoso abeta yo mais shibiki te. Vous comprenez? Donc batu wana mibale bakotika lobetanga te. Donc pour ça la fierté na honneur ya vie. Il faut ngana gagner bango. Dans la mission aux défier. Nazo défier te bango nde ba défier nga. Dans si botai ba que non descendance Edingwe ezali acha matete. Nalobi te descendance Edingwe zanga te. Descendance ya Edingwe eza mwana nedie. Donc pecha confiance Edingwe acha matete. Donc pecha na ba dans si botai ba que non ça la problème malgré Edingwe ke yo zali. Oui, parce que si bolite abande ko cha misu na epa Edingwe. Sikoya muso azokanisa ke Edingwe ndinga ke ndenge na banunu bobangi balobaka mboke mi monkonko batote bayawe batote donc mboka no ke yo kanti bato bazalaka te mais nzoko yo kuti bato baza. OK. Donc tozali na ba vidéo o na pour les vidéos moko bosanda ko Edingwe basa ko introniser mutu babiko mona na ye daki acha mateto za nani te ngate wana die ba biloko wana tu bolanda ngote. C'est salir l'image d'Edingwe. C'est salir l'image de la famille. Edingwe avait sa famille. Avant sangabi acha naza Edingwe misato. Naza Edingwe ya libota nanga. Edingwe ya ndaku nanga comme papa. Naza pe Edingwe ya batu nyonso. Azalaki ba Edingwe misato. Ah bon? Edingwe papa? Edingwe ya papa na ndaku na comme papa. OK. Edingwe na libota na ye na famille comme yaya leki mnoko nini na Edingwe ya balabala ya batu nyonso. Na tuna question Edingwe nini osepelaka nango mingi alobi nga na sepelaka na Edingwe ya batu nyonso. Tango loba eloko wana lobi ke no bosambe wa tanso temple ne ko so temple ne ko loba bosambela ka bosambela nzambe nini.
boyo sambela ngana na posa wa banzambe no sambela kate yo nde nongo baka nzambe ngana sambela. C'est comme si nazongi malamoko kala. Batunaka edingo entre nzambe na Satan oponi na edingo la baka Satan. Beaucoup pour la Satan un problème ngape na pona nga Satan. Parce que na yebisa yo na Satan na Jésus qui a commis les péchés. C'est Satan. Non. Parce que yebisa nga lisu Bible lobi hein. Tolimbisa mbala 77 fois 7, n'est-ce pas? Siko lisu monini Satan sala oyo bino bolimbisa. Péché, l'accès désobéissance. Déjà le contraire, il y a malamu. Il y a malamu, hein. Oui. Le désobéissance qui voilà pourquoi aller chasser. Voilà pourquoi péché parce que si yo lobi Satan allait chasser, mais comment Satan kende kokuta na lisu na Nzambe pour ba beta lisolo ya Job? Parlons ngolo banini ke yo yebi que Satan na Nzambe ba coopérer. Donc bino mo sikoyo elo na ngina yebisa yo ba ke non. Ngana serva na nga Satan puisque Satan beta mutute. Satan tambola na bakulu na te bakata mutu litoi. Donc Satan sala ne mabete. Nazotu na bat na tuni yo kaka mabe Satan sala zolo banga désobéissance. Yo moi no soit désobéir mbala mo bomie. Pourquoi moi na yo soit désobéir au bomakete? Répondez nga ipé. Loba pesa biso argument na yo c'est tout. Na eza argumenté. Satan aza mutu mabete. Satan asala eloko te. Satan aza synonyme ya lisumu te. Satan n'a pas na batu na ye neti biso. Je comprends. Il y a des chrétiens, il y a aussi des satanistes comme nous. OK. Donc ngana chrétien, donc sataniste. Siko comment ngana tuna ko makamno ya christianisme te, yozo luko tuna ka koyeba no makamno na biso ya sataniste. Soki na lobi na la tsoma kama sataniste, okokoka. Tokeka ka biso mibale kabaka na caméra filmée tokzaka biso mbale. Bakoti biso na lupango to senga toilette. Omoni ko royate. Tokota. Royate. Ngaza preto kota. Ozolo baka tiko loba. Ça va. Donc bakata bisote. Bakata caméra te. Toke kasi toke. Kokata caméra te tokei. Toke la toke. Yaka toke. Kokata caméra ta tokei. Toke. Kokata caméra ta. Oh bakata caméra. Oh lipa on a bien te panga bat. Le panga bat. Ah bon ça le panga bat pas on dima. Ah bah ça va 5 première te. Bolanda ya lobi ke ya Satan asala Satan nga senga pour la samakasa et Satan nga za chrétien nga na bité toko takasala biso bolandi bakatité et pas senga na panga bat aspo peut-être aibi ke bakoli panga boya wana sikoyo wa douter ozana doute parce que awa ndenge za boye na yebi mutute yo pe oyebi mutute soki na ba to ke ne pas na biso nga lo banami bongisi. Vous comprenez? Non, ça y est, on a prêté pas la bino, trop kende, pas la première trop kende. Ah, t'es pas la biso trop kende. Pour comprendre que tous sont encore c'est tous sont là. Mika tous sont là, toké tous sont là, tous sont là plateau. Tu comprends le bongande na za. Tous sont là tous les ça est. Na nga za prêt. En tout cas, bandeko bazolanda biso, je pense que yaka boye. Va comprendre que invité na ngai, les kaboye, invité na nga Alnyaka ka a musée galerie. A musée galerie. Voilà. Misaka galerie te. Awa soki basengi bapesinga espace. Ezaka ka non lokolo lobi pomoni po na mona rabino bosambelaka Yesu. Ozo comprendre? Toyokaka Yesu abimi na mangengenge. Bondima yango. Songa pe na lingaki na lakisa yo pe Satan. Omoni ye bosololi bozwilange sili obimi. Ezala ngelo kwa pasite. OK. Sikoyo na lisolo basolo ba lisolo ya nzungu edingwe sapi. Nzungu edingwe bokoyeba muko omoni na obi mutu akozwa nzungu ya edingwe eza mutu akosala misala ndenge edingwe asalaki. Bozo tuna babiloko yango tango Nzambe exemple nazonka na bino ba chrétien. Nzambe alobi na tindeli bino mwana na nga Yesu ozo comprendre po aya kobikisa masumu na bino n'est-ce pas? Tango Yesu ayaki botunaki Nzambe te Nzambe otindi Yesu yango wapi ye? Non. Misala Yesu ayaki asalaki ndele akse munene na Nzambe n'est-ce pas? Misala o Yesu asalaki na mokili yango lakse munene na Nzambe. Sikoyo eza boye. Bozela muto ba otikela nzungu
bozela ye na ntango bokomona makambo akosala nde bokokomprendre ke ye wana mwana likinda. oyebi soki mutu aza na bomoi na mutu peut-être akosaka na eta komeka te mais soki mutu akufi peut-être bato bameka ebele o ngai nazalaki na boye batémoignage ebelebele achama tete makambo azoloba ye moko ayebi esika afandeli mais nga naza mpenza eloko te oyo ji baloba moto pamba bano wanga na lisusu pene yo babaki oyebi temple na bino bano wanga soda non nga naza mondimi na kati église epo kumisa ke tokende na toilette ke wana nazolakisa yo nazolakisa biloko ya edingwe te ya ngai moko nalinga nasala appel à Satan ozo comprendre yo omona Satan olobi tokende na ndako naboyaki na ndako mpo kolobake non na préparer mosusu mystique moko bona lakisa yo te ozo comprendre nangai nalakisa Satan mpe elinga ozala première fois bato bamona Satan yo mona ya ozala na ya tozalaka na ye bo ntango yo olobaka o Yesu aza awa sikoyo Satan aza wapi ye mpe aza kaka azala ndeni mpo bato babaki Satan azalaka mwa maseke to nini balobaka aza ndeni explique biso nani zela na ntango ozoloba Satan alaka maseke mpo nga nayebi te ok bato nyonso Satan aza na nyonso bavrai chéri omonaka banzela kitoko omonaka basatan bato bana mbongo ebele na mokili basatan bino boluka Yesu abe bokoyeba ye nani na bilemboti kasi nazopesa bilemboti nalakisa yo lakisa omonaka te bana basi Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma. Ba reflectaka image à Satan. Nande. C'est ba obi destiné Satan au chai manzaka mike. Oche manzaka milaiti. Kendo ta manzaka mwasi no so eza mikuse te za milai. Te mwasi tangeda mukuse. Se baba subaka Satan omona Satan zalaka nini? Suba o deslo cha sukebele ti awa. Mwasi no panza na besoin asombaka belo ya mulaiti awa. Babi desde Satan omona oche baba masala misu. Ndenge mo pe mwasi na yo azoluka masala misu. Donc image ya Satan talango pa basu ya kitoko. OK. Je pense que Batoso Wandabiso a vu ces révélations de Makasi, Hachamatete. A vu dans Bassignon, ce moment-là, Bachar Manzaka Milaï. Bazo reflété l'image à Satan parce qu'elle va à Satan. Basso Bachar Basil. Basso Bachar Bakabelo, Bachar Plante, Bazo reflété l'image à Satan. Ngam na lobité. Yé mouta lobby. Yé mouta lobby, Bazakana Satan. Yé bidon, ce n'est pas moi. On a la lobby en gros. Hachamatete. Disciple. Ya edingwe disipe chéri ya edingwe mais loko kama sibiso to kika balobi ke awa
bobengani bato ya église ya Simon Kimbangu. Non. Or olobaki ke Edingwe bongola motema ba. Edingwe akendaki ko déposer biloko oyo ya yebi. Selo yende nga yebi sainga. Aken kamba auti ko tika biloko na ye. Et puis banda wana na mona ka penza vie a changé. Zon ba na mona vie a changé sur le plan spirituel. OK. Ce qui Edingwe aza mutak. Edingwe aza chrétien kimbangiste. OK. To sala raté lelo. Po yo kanti batu nyonso baza na catholique baza batu malamu. Batu pe ya mabeko le Edingwe na catholique bazat. Même l'église na mino bazat. Si on a Edingwe aza muta kimbangiste, bolingo zosko ni papa Simon Kimbangu aza ndoki. Yepe mutu mabe. Edingwe aza chrétien kimbangiste. Un point très. Bobengani bango apona ni. Ngana bengani bango. Bayaki bobengani bango. Ngana bengani bango te ba bengana kimbangiste po esalini. Edingwe abo akufeli na nkamba. Bengani bon point pour bengani bango batu mutu akoki ko bengana batu akimbangiste bazate o remarqué hein bato ba osala ba makamu misusu ezaka pona ko déshonorer Edingwe yango ba osala biloko wana parce que ce kimbangiste azana en plaire na epe o ya memaka na makamu kimbangiste wana ba fanfare na ye ba défilé na ye ba biloko wana esala rappel moi bien esala rappel moi bien ezate que non tous à kimbangiste boy ça bien ti. OK. Je pense que n'a rien fait nga bozo mona batu bazale belé awa. Au moni tangu mutakufaka, je l'insiste, ba makambe belé. Biso so toye ya lelo poto yo ke belé pe to moni belé. Batu ya église ya kia Simon Kimbangu ba kimbangiste to ki ba bengani bango awa mais acha matete yo zolo ba ke bengani bango te bongo ndenga nini to mona bango to so bengani bango te. So se bozo mona bango te bo tuna nde batu akimbangiste pourquoi ba yete. Pourtant ba bengana ke ngana zalaki te. Poso ngana zalaki na ngana so botika na bino. Papa siko batu akimbangiste mutu babomi Edingwe. Na yebite to ko bengana bango pona nini? Bango mutu babomi Edingwe. Nani a yebite ke Edingwe bandi ko bela maladie à cœur. Asali na maladie wana 3 ans et demi. Na 3 ans et demi au Edingwe donc tu bandé ko landa ba 4 ans ya malade Edingwe anda obela cœur Edingwe abeli siko bokomo lo bali Edingwe balekisi ba tchele poison ba mais yebisa baton bazo réclamer nini parce que cause ba réclamation peut-être ya makamwa sasa ku bisa tu michopo kolia michopo ba bonga sala ngona kimbangiste asala ngona kimbangiste te asala ngona kimbangiste te moi Babylone nazo boya nde to salut onde batute to tika Edingwe balela na honneur Edingwe zo mériter honneur Edingwe zo mériter biloko babiloko to lukate neyo lelo bakoyi koya Edingwe sambela na neyo catholique bakoyi koya Edingwe sala mondimi ya catholique protestant bakoya Edingwe sala na protestant missioni bakoya Edingwe sala na missioni prévané Edingwe sala a bali na l'église wana nyonso. Mais boko bengana bato akimbangiste boko bengana basali ya nzambe donc bozo décorer Edingwe lokola mabe moko ya malamu de mabe ya makasi na mukido plus Edingwe comme plus que Satan. Qu'est-ce que Edingwe vous a fait? Edingwe asali bino nini? Edingwe azape na malamu na ye azana malamu na ye bozo ebo décorer mabe nyonso te bolatisa ye aza diable te aza mutu lokola batu nyonso. En tout cas, église kimbangiste ba respect belé toute personne oyo komeka ko cha atteinte na église kimbangiste en tout cas to ko dénoncer yango boke ba makasi église kimbangiste église mo munene oyo ya notre père spirituel Simon Kimbangu en tout cas boke ba makasi boke ba en tout cas toute personne a ko mabe na kombo ya église Simon Kimbangu en tout cas to ko télémela jusqu'à donner énergie en tout cas ingeta na bandeko na biso ya ba kimbangiste en tout cas question moko jouer langa la mutu olobi to lobo olobi ki Edingwe avant que y a attiré sa révérence abongola ki motema to mona ki na kamba atika ki mabe wana tango Edingwe peut ko atiki ba makamona nyonso bongo pona ni yo pe olanda ki mamoko pire na yo te mamoko yo pas obligé. Je n'étais pas obligé. Tant qu'on a ça la catch Edingwe m'tamemanga na catch te.
makamna na sala Edingwe, c'est que Edingwe m'a donné, Edingwe m'a fait aujourd'hui un homme du respect. Lelo Edingwe a foutu langa ba minerval hein. Edingwe a tangi sanga banchike. Edingwe a muto boko mo sakana na ye. Mutu nyonso azoleka loba biloba loba buzoba nazo senga ka merci. Nyonso bozoloba nazo senga mno merci. Bo saluer mais Nzambe oya likolo aotikala ko salir Edingwe ata mukolo moko te. Edingwe Motonangenge, champion du Congo, champion du Zaïre. Boye bango bien Edingwe azaki fierté ya biso. Biso bato muto viva elengi ya catch. Donc biso oyo bana série 6, bana série 7, bana série 8 pe ba yoka pe elengi ya catch. Mais peut-être bana série 9 ba yoka elengi pe na catch te. Boye ba ke Edingwe te mais to la ko informer bino Edingwe azali fierté à Congo. Donc quand on parle du catch, ezande Edingwe. Edingwe mutu apesa biso goût ya catch. Edingwe ezala kisoki catch sa ko lekaza kwa mbale batu nyonso. Et puis les lobes mona batu nyonso asala mo marque na mutu catch ki boye atika boye, on voit directement Edingwe mutu na ngenge. On voit tant to mona ka Undertaker. Somo ko beta ka ba moko Undertaker. De Edingwe pe fait partir Anguluma moto c'est Edingwe. Voilà. Na komi ko tikayo awa tozali na quartier nini expliquer bateau s'il vous plaît. Bateau bazo ta changu, bateau ta partout expliquer bikanyo so oyeka kana matete avant koko matete okiti na station ya Tomba. Station ya Tomba entre Anunga Mongo balabala ya Baedingwe otunika pa Baedingwe soko zwika ko komika na station ya Tomba oleki première station ya Tomba deuxième station avant Galaxy otunika mbama nda kwa Baedingwe mutu to relaxa eza facile. Voilà mutu sa relaxa nda kwa Baedingwe na moto tikayo awa sikoyo jusqu'à présent programme ezali ou be bo ça ndenge nini awa. Bon awa tozali awa je pense que tozo remercier ministre na gesto a salaki ministre à sport voilà na acte a salaki ayaki kota la famille na moi muke atikaki ndezo senga keno bachata moi carburant na groupe basala nini mais Edingwe akendaki na ba frère na biso te Edingwe akendaki na frère na ete po biso to kende ko cha programme Edingwe akendaki na frère à l'état biso nyonso tozozela l'état l'état nde mutu akopesa programme ti siko l'état na apesi programme moko te oyo azoloba le mutu azobenga nga babi ebembe Edingwe ya lelo na 1 heure ya kozwanga na bitala mwano na 1 heure nga na ya kozwa yo or gouvernement na alobi eloko te nini te tozosenga papa ministre président de la république tozozela corps ya Edingwe en tout cas bosunga biso corps wana eya po ekosepelisa Congo mobimba ekosala 1+ parce que 1+ déjà eza que non ba gouvernement nyonso eleka eza na gouvernement moko te ba rapatria Edingwe à l'étranger pour que nous soient soins azate rien que vous alors nalingi te ke koma ote bakatanaki boy basalaki te peuple azozela bino boko matina suka peuple alela Edingwe na esengo akundana Edingwe na honneur eza mukolo oyo ekosala ke non bato ebele bakokanisa bolamu oyo bino bosali. Voilà na mona tikayo loba suka pona lelo émission lelo ezali ya loba Edingwe ayebisenga liloba suka ezala kaka so olingi okufa lokola lobi tokoyi kokutana naza na liloba suka te po lobi oya na question mosusu. Voilà en tout cas nayambaki mpona bino Asha Matete olobaki yango te Asha Matete wana Asha Matete la vrai comme vrai nom na yo comment non Asha Matete ezali Asha Matete wana ezali bana Matete bapesanga parce que natikala ko décevoir bango te nani na bitumba nanga soki nazobunda bana Matete bayike kokende nanga victoire ezalaka zo comprendre pe Matete wana mutapesanga ngo je pense que vieux dia yebi vieux dia sanga Asha Matete yezwa bana mike
Mbadi pardon. Na ba chamba ndoko tane ba chamba mo makasi. Na bomba question wana, na oya nango pour na deuxième interview oyo ya tokoya nango. En tout cas tout senga ke lokola dia gouvernement na biso bazui yango matanga ba obsèque ya Edingwe moto na ngenge en charge to senga pena ke Edingwe moto na ngenge ale la mapenza na ba honneur nyonso. C'est très important parce que Edingwe azali moto yo azalaki fierté ya Congo ya mboka na biso. J'ose croire que déjà pour parler entre famille na gouvernement congolais. En tout cas pour du chapeau na ministre des sports oyo andimi penda ko rapatriement accord ya Edingwe ekozala malamu mingi penza. En tout cas merci ba bolandi biso tozalaki awa depuis matete na kasa nunga oyo na epai wapi ndaku résidence ya Edingwe Motonge ngazali tokosala effort to lukape membre famille moko to tuna ye ba mituna obosenga kibiso to yeba vraiment l'équipe quoi ya ba makambo boisa kibiso. En tout cas merci mingi pas na prise de vie ezalaki bon mika munu basoso ba bakaye na beaucoup de seka. Merci beaucoup na FM, pourquoi pas directeur Yves Ipan. Merci beaucoup na coordonnatrice ya chaîne Haute Tension News Gloria Babé à la princesse. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Merci. Allô ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous avons comment agent Sangote? Petit. Excuse. Naza kuluka Zibe service. Nous avons 0 mètre sur mes stations. Il y a un kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa, biloko c'est comment? Merci papa. Yonde José Baïla? Non, ça été. Qui a zali na mukili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille, kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bandeko na ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Ah bon, na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow, na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete agence eza kaka moko JB service. Alors à part na Kisasa eza pe na Brazzaville eza pe na Angola. JB service José Baïla azo continue toujours kodona bango aza kubetaka bango frappe finale frappe na retour. Là wana na itiko yamba moko ya ba disciple ya Edingwe moto na ngenge na mo pepe menanga a maître zaliawa mbote na yo. Ouais, mbote grand journaliste. Présenter ma condoléances. Bon, vraiment mes condoléances pour la famille biologique et champion Edingwe icône à catch champion du monde. Vraiment mes condoléances sur la famille sportive sur discipline tout confondu. Et puis bah catcher sont partout au monde, toujours les là, toujours partager. D'abord il faut présenter combo Ming Baïbinga, je sais que Malema Yabambe Yambeya, c'est ça. Je sais que Malema Yabambe Yambeya. OK. Edingwe azalaki moko ya papa oyo encadré ba catcher ebele. Edingwe azalaki nani pa na yo surtout? Bon, Edingwe azalaki dans le col à thème azalaki papa nanga.
Edingo azalaki grand maître nanga, Edingo azalaki koko nanga, Edingo azalaki nyonso parce que biso to akabana mikie, hein, ertozolanda Edingo moto na ngenge. To akabana mikie, mais ti to koli lelo to ko jwa to ko bunda catch, lokola Edingo ndenge bandoko bunda catch, to komi pe ba collègue catcher. Parce que le collègue to koma ba collègue catcher. Qu'est-ce que soit âge, qu'est-ce que soit papa, mais le collègue to koma ba collègue. Pour tout monde que moi na muketo signer msu mukolo, mais ça veut dire que wana mukolo pour na nieza sport. Ya moni que Edingo aza nyonso parce que Edingo sali mingi azui bo jeunesse na ye. Bon moneni surtout apesa ki yango na sport lokola discipline lokola catch. Et puis Edingo aza catcher moko oyo asali effort ya retombola catch congolais. Yango moni vraiment na kosenga na bakonzi. Ah, tout le laïcs en honneur, c'est ça. Tout le Edingo en honneur, n'a retenu des choses. Au lobby Edingo azaki papa, azalaki grand maître na yo. Natang on azalaki papa, puis natang on azalaki grand maître. Bon, natang on azalaki papa selon âge, parce que nga naza âge mon a été. Nenga botaki ba makidiba, nenga botaki ba nenete, nenga botaki ba de Jésus, hein? Nenga pe naza mwana. Et que papa na respect à sport. Auto pesa ba père na biso, c'est pas que papa azaka o ya botio na ndako. Hein, même yo za papa na bengo papa parce que bo ça ba papa. Mais na cadre ya ki maître nga na za niveau dingwete quand même. Moi je suis catcher mais na za niveau na été et dingwe niveau o ya komaka nango yango biso lelo ba je sais ki malema tozo bundala to komana ba niveau wana. Yango nazo benga toujours grand maître. C'est pas grand maître pour azaka catcher. Même grand maître ba judoka devant ngana ko benga grand maître, même grand maître ba militaire devant ngana ko benga grand maître. Pour discipline ba pesi biso na monde de sport et ça respect. C'est ça na sens wana. OK, Edingo tozo na des façades, tozo voyez en tant que catcher. Et puis tozo voyez Edingo yenda zali grand maître la catch na otakisi. Tipo yope ozalaki otepe ya Edingo grand maître na yo otakisi tondengeni. Bon, on a un style nyonso. On a catch tous dans deux styles. Tous dans un style congolais et puis tous dans un style classique. Style classique c'est un style sans fétiche. Hein? Ou bien un style classique sans fétiche, ce championnat l'ongeza, au chef fétiche, c'est ba sanctionné au perdre des combats. Style congolais, c'est que tu as un bois. Bois c'est-à-dire ba gris gris hein. Tu as un gris gris kisi, ndenge biso ba congolais, tu benga ngo kisi. C'est ça, donc on a catché un style congolais. Côté maintenant, on a qui sont à Benezala. Donc, côté na yo particulièrement nous allons qui au Edingo pesakio, bagua pesakio. Et d'ailleurs côté ni yo zaki comme ça peut me chopo, to mettre dans les vies tondeni. Bon, à vrai dire, Edingo a père, baza père na biso ba koko na biso. Mais naza formé que ndenge ozolo bana ke ya pesi ba kisi, mais la bichopo non. Donc wana zaki ba spécialité na ye. Azali na makambu oya ye ya niveau ya likolo. Oyo biso pe bana to sa ba recherche pour na koma na niveau na ye. Donc côté na yo siko de côté ni particulier to la. Te nga makambu na to ya mbetenge. Ngata mona mbetenge. OK. Biso nga na mukongo 100%. Yo siko beta dans le vito sa ni. Nga na beta nyonso. So lingi do na sala ba makambu mususu au monde entier ba yebi batala kanga ba media ba mona nyonso na sala. Ba sala ngo il faut carrément to quand to fandika maman ko ya pe ko blague ko ko tanango. Non, et le retour faut concentrer. Et ça le ko la so au côté église. Na côté église er pasteur ba keto sambela pour au côté na makama louange ba mebele bele. Ndenge biso pe to kota na makama. Pour na mona so to mba comédien. To senga vraiment la comédien lo ba en tout cas ndezana salamwa to venga sta Samuel moko. Et le ba ngo kalunga ba lingana belo kona te. Hein? Pour ça qui a comédie à ça moi comédie muke quand on a bien peu quoi tout ça surtout que en tout cas ndenge ça donc on ça moins loko on ça la et loko et ça la maranango hein c'est ça pendant que émission et cette émission tu te rejoins à Balimerote hein au Borobé ça soit na plateau na bino non vous êtes capable na kati ya nzoto nyo Césali mais eloko na yebi Césani moi ba blo surtout na bana mike tu ba bana msuba caméra za pembeni mutaza na sima caméra za 0 mètre parce que na betara biloko mabe na betara biloko pardon ya on a lobby na betara biloko ya makasi parce que biloko nga na betara na ko toucher mwana batu ya on a lobby mukolo boko benga nga na plateau na bino place pour ça l'émission bo senga ke malema ndenge zo ça l'émission faut ça la démonstration
nakoyeba kosala ba démonstration oyo ya pété mpona etouche mutu te esala mpe mabe moko te. Biso en tout cas tozali awa tokoki ke bozosala baltolobani bozo démontrer mosala na bino oyo bozali kosala na bashe yango eza wana na ring yango eza wana tozali awa toza mpe na posa tomona mpe yo tovivre yango yo oza ti bakombe kozala non ozala nazala te mpona oninga nga nazalaka oyo babaka mamona meso donc nazala posa namona na vivre soki nga mbanga mingi te nga bafuna mona lelo na ngai nabunda te na dépassé mwa moke avant-hier na voyageaki nayeka kini lelo renforcer te naza bamakambo nazolanda mwa libanda donc nakoti kini kaka su lelo mais lokola bakomba jour bakomba ebundamaka nazalaka namataka mpe na ring mais lelo lokola bino bamédia bozawa nga malema na kobunda mpo na kodémontre bino oyo bino bozosenga wana biso otiki yo kende palais se préparer kotisa mpena babord mpona tovivre lelo mpena kena yo male bozali mpena moto edingwe te wana grand maître wana icone moto apesa baaméricain bazwa gu ya catch se edingwe moto na ngenge nana oboya yango edingwe ezalaka na katiere moko to alekaka edingwe meme bangai na katiere mais tovoyage na ye tokendaki kwiti tovoyage ne toke mbujimai donc senti ke icone ya kati azoki derrière regrette ya kobunda susu te mais osenti ke edingwe ete tokende na ye oyo abenaki ete biso mpe toza mais osenti ke wana kokobar ya bakokobar donc ezosala vraiment bamansi moko ya kosakana te tozo comprendre donc wana aza mpe vraiment tozolela ye mpena na mawa nyonso tu mpo aza kokobar il faut honore ye ntina suka yango tozosenga na ministre ya sport vraiment biso bakatier tozosengaka bapesa biso stade tolela edingwe na stade basala effort ya kolela edingwe na honneur mpo na fierté ya mboka na biso Congo. C'est ça. oyebi ke eloko moko nakoti kokende boye te eloko moko awa nayambaki awa donc so bina tiko bongo mabe awa balobi ke mutu oyo edingwe balobaki ke bakolinga ta beta bango eza siboliti yo bobanga siboliti makasi ya bon siboliti na bundi na ye nato abunda na 2024 abetaki yo oui aganyaki nga oui aganyaki nga ezalaki combat défi ya titre ya ceinture ya championnat du Congo siboliti naza champion du Congo pour le moment nga azalaki première salangère ya ko défi ceinture wana 2024 awa mais ezalaki vrai combat ya maseki te bon na combat tozalaka na nile koganye na kopola donc na perdre combat wana quand même on dit Massi Bolita aza yemta champion mais oui il est champion pour le moment après il dit champion du monde champion du Congo ndezaki sikoyo Sibolite donc il est champion ya Congo donc babi Congo mobima c'est Sibolite c'est ça il faut la reconnaître état que collègue Kacher c'est comme ça OK bongo na nona tika to tonga na muke affaire nzungu o nzungu edingwa tikaki poto ozo wela ngo yo posa pani bato ba wela ngo bon non wana ya magama famille bato ngaza famille dingo te ngala mukongo ba baza so basakata je crois que ba basakata parce que ngala mukongo biso ba biloka ba Congo ya ba mengu mengu ozo comprendre biso ba biloka ba mengu mengu to ya biloko te que to sangsa ngona ekola basakata non donc nzungu ya famille na bango ba yebi bango moko famille ndenge nzungu po famille na famille za kana nzungu nango OK ndeti ngana za na nzungu na biso ya famille ya kota ba Congo ozo comprendre donc lelo soki na kufi bayebi ndenge ba kozwa nzungu na bango wana mais spiritualité ya catch ezana makamususo mutu pa ko makacher ezana ba séance oyo tolekaka wana siko ba catcher nde balongolaka yango OK na koko kende nango te na pakoko kundanga pena yango te donc ndenge ozana olobi lo mo bien donc doso bana donc edingwe afa kunda ifa cérémonie salama edingwe po bakunda ye il faut balongola za kati na ye OK il faut balongola oza kati na ye bana bakolongola ngo ezaka ba catcher wana siko eza pona po omoni mutu pa bima catcher alekaka na cérémonie oyo ya ba catcher na ndenge senga pozo visibilité et puis okoma na spiritualité bokoko ya famille eza bokoko ya famille nzungu ya famille netinga na chef coutumier naza ba makambo na ngai o famille pesanga andeo ya catch ngana bandi ko sala mystique na osala bokoko na sana catcher te lelo soki ngana kwei eza na catcher mota ko wela nzungu oyo ya famille na biso
donc wana nde bafamille na ngai nde bakoretire biloko na bango bakoko na ngai banoko na ngai famille na ngai nde bakoretire oyo ya bango baluki mutu mosusu ya kopesa wana nzungu ya famille. Mais côté ya spiritualité ya makambo tali catch bakatiere nde bakolongola oyo eza kati na nga oyo bango bapesa ngai mpona koma katiere. Donc c'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Natikio, ma 22h tozawa. Le lot na tozawa. Tozali. Faut vivre. On ressentit mbembe nenga sala. Voilà, mbembe to ressentir. En tout cas, merci beaucoup. OK.